Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Oui, bonjour la famille. Un dimanche, nous allons dire que nous avons auberge. Auberge, nous avons matungue na Irebu à 37. Maman Bijou a logé ici. Nous sommes allés dans la chambre numéro 8. Après, tout le monde est à la capsule, c'est là-bas. Réservation bandam bundam. Nous sommes la chambre numéro 8. Pour nous toyer pour là, la commune numéro 4. Otu dangani baboni na zolo ngoli suna numéro 4 pour la mutozoya. La numéro 4 naza atili 14 ndeko langa muwela mboka ya Allemagne moya otanga kombo na ezate ngala obima le 13 ya le 14. Maman Bijou soki na yena nga séjour na Congo na préféra na vandala auberge na biso eza na matongi na Irebu A37 a toza na salle d'attente. Salle d'attente na biso batia moi tombo bomoni moi kiti oyo et puis moi mesa nazo déjeuner nanga bomoni moi mesa. OK na préféra na vanda ako ana zalana kimia moko ya osakana te a sécurité assurée net toza na courante mais tout est groupe toza na problème na courante toi pe la problème na maïté toi na sécurité na biso ya kitoko ya Maman Bijou préféra ko vanda c'est pas partir les 14 na 8 place dans qui parce que la place nyonso to eza ya kotonda biso nde musala olingo ke ne congé na kid contacter Maman Bijou au sala oya ko sala séjour na ye awa nous allons changer d'ici la chambre de biso à $15 ngana zola na numéro 4 donc c'est au bandit total boye OK bomoni numéro 3 nous on a un blanc à outil poto. OK, kuna na suka numéro 5, toza na mutu, papa moko a outi pepoto. OK, kuna numéro 7, je sais pas si vous avez là. Numéro 7, c'est wana bandeko. Numéro 7 pe mutu azali. Numéro 4, ngana zolala. Et puis 7 eza kuna na coin, est-ce que vous moni ba travaux zo sala makuna na suka. Kuna na suka ni tozo sala ndako ya 3 niveaux. Premier niveau, vous allez à 2 chambres salon cuisine. Deuxième niveau, 2 chambres salon cuisine. Troisième niveau, nous avons la terrasse. Dans la terrasse, nous avons un salon de coiffure. Nous avons la boutique. Donc, on a le troisième niveau. Donc, c'est ça. Maman Bijou lobby, pour vous contacter pour faire un séjour. Vous avez la journée d'ici. Vous avez une salle d'attente. Vous avez la zone. Bye. La chaise c'est yango ya donc nous avons le côté puissant pour lamba na yo donc pour kata pour que les ça na climatiser sobi pasika na auberge na biso na matongi na Irebu A37 oya bozala jamais d'ici. Bonsoir à la famille. Maman Bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo to benga ka appartement numéro 1 bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna en tout cas to saleli bino surprise to changer les bino bakiti normal ba divan to changer pe sala à manger et pas la biso nde musala donc musala ezokende nango malamu mama Nadine umela botala salon na biso ndenge to changer bakiti to changer les bino pe salle à manger ndako bozomona ezali chambre salon cuisine et komaka pe 2 chambres salon cuisine benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci.